Na yaya libala mamuna tatu. Ngonga nyoso bitumba na bitumba. Mamu a réclamé tatu lo kwa ubetanga na tongo na butulov. Lelo mutu na ndengi na ye. Ngana salo tatu yuna sambri yaya. Tellement bakandele kaki na mama bosa nuku kanga pot. Muyiba kota kate akoti kurisa la kite yaya tout wana nzela TV. Wo muyiba ke kuzwa TV bien. Abeta empa kurisongi. Abwa kamisu na kitsa diva moni mama lali na 8e position. Muyiba mituni. Naiba TV tu naiba. Mamu bande kwe kamusinga muyiba ke kudepose TV bandeko. Muyibi yiba kamamu. Muyibi yiba kamamu. Muyibi yiba kamamu. Muyibi yiba kamamu yaya. Tatu paza kubima kuna na sambo ya kuzwa mamu. Aya kumona muyibi eza kuyiba mamu. Tatu abele na kitatu. Bavaze buya kukangilanga muyiba. Aza kuyiba mamu. Muyiba. Yaya. Bavaze pena katsanda kwe. Wo. Baya kulongola muyibi likoluya mamu. Toyoka pe mamu abeti na kimamu. Bavaze bukenda busonga na bino. Butikilanga muyiba nanga. Aza kuyiba kitite. Aza kuyiba anga moko. Mweza kuleka vwemana mikili oye kisasa likama kukamwa. Profeti moka bimi kuna na bumbu. Eza luzamu keswa talo kabo komi muneni. Yeye na teli na sante na ngaye miyoto na bumbu wo. Depuis na tele maki profeti wana za kutalangate. Amoni ser moko ya pemba za kulekana. Atele mise ser un instant. Zamba revele nga mubali na vanda na pari yoka ser. Profeti zalo kuta. Mubali na nga vanda na bandali yoka profeti. Mais bando c'est Paris. Tombote, vraiment mikindi ça azawa disana kisasa, vraiment vous m'achèterez moi, vraiment ya kulubasu zate vraiment. Yaya no senu ko ya wera soni yaya. Aya mama ye, aya ko guwe. Zengaluke tukusala ngangwe. Boyoyo. Chers internautes, il y a Congo Millennium avec Peggy Titon, le parallélo de la presse congolaise. D'abord, je dis merci beaucoup à ma coordonnatrice, elle on l'appelle Tatiana Osango, vraiment elle est avec moi à côté. Et je dis merci beaucoup à Jires qui est avec moi à l'équipe technique. Balobi vraiment vraiment Congo Millennium, tozali ko continuer tozali vraiment na commune Bandalungwa au place vraiment ba comédien pe balobi qui non c'est décidé ba pe ça exaucer ngia malafi de Ranson ba félicitations. Yango lelo no bomoninga vraiment nazana couloir il y a couloir babengango Kimbondo pe vers Wenze il y a Mola on nazali ko solola nande ko na biso vraiment lobi ke aye ko pe sa félicitation de ko na biso ko mona mi ki disa zali artiste comédien pour na ko pe sa félicitation à exaucer ngiama la fille de Ranson et Mapata Sylvie. Donc je vais dire bonjour. Bonjour papa, bonjour. Vraiment, comme on a les ennemis qui tissent à Binomoko Bouyebi, n'a remercié Nanouna, exaucé Ngama, vraiment, félicitations Ngama, vraiment, à Saliété, ils ont ça comme à Bouyebi, n'a pas si n'a beau sanité, à Tala, vraiment, Webiké, ou Manding Zalaka Bandeko. Jolili Atala. Jolili Atala. Bon, Namusoni pe Moukou, Yaya, Namusoni pe Moukou, à tout pour Sanayete. Yaya, bon, Makamouza, Koulega Mikilo, et Zakukamu Sanga for Yaya, Dengiza Botukuma Sanga grave, Botukuma Sanga pe podium, parce que Bissanga Lelo, vraiment, frère lokola yo opasate na kuyemba lelo posali ni okuyemba yaya likamba kukamwa na yemi nzembu ya frère wera ya imen ela na avant to kelemento monio chaussure boeza style nini yango oyo boy oyo lati boy yaya oyo zama kukanisa papa wemba yango na no prise papa yaya na kangami à son âme. Papa na ulila yuna nini yaya père à son ton âme yaya père à son ton âme yaya na ulila yuna ndenge nini papa wemba na sapologie na yo continue sikoyo makambo awe Ranson yaya bayo kubenga na yemba yaya na église na ya kuyema nzembu ya frère wera ya zengaluketu oyo wana bino moko buyebi ke ndingisa église pasteur atala bi vraiment oyo azaka ya nzambe aya mama ye aya kokuwe zengaluketu kusala ngangwe basere yaya esuki wana ti yaya
Bon pour exaucer plaisir ne ko ko sala azola no en moment na Congo Millennium auti ko si sa licence na ye moi na Weranson toza pe na quartier à Weranson siko beta lisolo moko o bana poto bana le monde entier ba ko talo na Congo Millennium o ko tikala o kanga bango panzi nazo tikelo micro 2 secondes o sekisa bango. Bon yaya vraiment vous m'achetez moi les jeunes mikiti ça dengi sala kaka wana yaya libala mamuna tatu ngonga nyeso bitumba na bitumba. Mamu a réclamé tatu lo kwa ubetanga na tongo na butulov. Lelo mutu na ndengi na ye. Ngana salo tatu yuna sambri yaya. Tellement bakande le kaki na mama bosa ni kukanga pot. Muyiba kota kate akoti kurizala kite yaya tout wana nzela TV. Wo muyiba ke kuzwa TV bien. Abeta empa kurizongi. Abo kamisu na kitsa diva moni mama lali na 8e position. Muyiba mituni. Naiba TV tu naiba. Mamu bande kwe kamusinga muyiba ke kudeposer TV bandeko. Muyibi yiba kamamu. Muyibi yiba kamamu. Muyibi yiba kamamu. Muyibi yiba kamamu yaya. Tatu pasa kubima kuna na sambo ya kuzwa mamu. Aya kumona muyibi asa kuyiba mamu. Tatu abele na kitatu. Bavaze buya kukangilanga muyiba. Asa kuyiba mamu. Muyiba. Yaya. Bavaze pena kasanda kwe. Wo. Baya kulongola muyibi likoluye mamu. Tuyoka pe mamu abeti na kimamu. Bavaze bukenda busonga na bino. Butikilanga muyiba nanga. Asa kuyiba kisite. Asa kuyiba anga moko. Muyiba nanga. Nzotu nanga yaya makambo eza kuleka vraiment na mikili oya kisasa likama kukamwa prophète moko bimi kuna na bumbu eza lusam ke swata lokabo komi muneni yaya natali na sante nanga ya miyoto na bumbu wo depuis na telema ki prophète wana za kutalanga te amoni ser moko ya pemba za kulekana atelemi se ser un instant nzamba revelenga mubali na vanda na Paris yoka ser prophète zalo kuta mubali na ngavanda na banda yoka prophète mais bando c'est Paris. Quelle audience! Yaya isugi wana te vraiment ta unaza ulubabu unaza upesa économie yaya vraiment nizo ezosengiama condoléances yaya na félicitations yaya félicitations na izosengiama vraiment ya kuluba mingi sa te vraiment na pesika kabana nyoso ya poto mbote vraiment mikindisa azawa disana kisasa vraiment vous m'achèterez moi vraiment ya kuluba za te vraiment yaya no sene ko ya Weranson yaya. Aya mama ye aya koguwe zenga luketu kusala ngangwe boyoyo nalela mawe nalela mama nalela bulingu nangaya lalie besusu belobe bakominga na seya question na sipa kole mukamu bakimiye akuzenga luketu yeno senga luketu kisenga lukena mama senga luketu muzenga mama senga luketu amama ya amama kwaku senga luketu kusalanga papa bwemba boyoyo yaya vraiment bobeta moi maboko te moi maboko. Ouais, c'était là vraiment Congo Millennium, on est vraiment à la fin. Et d'ailleurs, on a pour remercier Exosengiama, Makanda Mwana Weranson, la fille de ma pasteur Sylvie, Pata. Vraiment, analyse auto qui par rapport à Exaucé. Les autres se prétendre qu'un jour aussi, Exaucé a été ministre de Taïamboga Oyo. Félicitations Weranson, félicitations à la famille Naye, famille Ngiama, la famille Makanda Weranson. Et je dis merci beaucoup à papa Nabiso, frère Patrice Bandego, Nyon Sobadana Poto. Donc, bon, c'est connecté toujours en Congo Millennium, Borozala jamais décis. Merci beaucoup à toi, mon producteur Jolili Atala en chair et en os. Namosunipe Namo. Namukuwa yaya namukuwa Jolili Atala namusunipe namukuwa ya kulubakutiza te bambote na yo vraiment ya bambote vraiment ya mbote yamba. Merci beaucoup à mon boss Ricky Dibenzi, Motema Majoli Dibenzi, la pomme verte, Nabo Sanité, bateau nyonso balingaka ngai King George balobi King George mokonzi ya Diblin depuis Namboka Diblin na bosanité mon papa Papi Moussodi oyo ya Igete depuis Diblin na bandeko nanga nyonso. On se retrouve, c'était là Congo Millennium avec Peggy Titan. Merci beaucoup à ma coordonnatrice chérie Tatiana Osango et Jires. On se retrouve à la prochaine. Moi Elora Souga.
Bon, il reçoit vraiment mingi zate na pesa kambote na papa na biso Patrice na pesi mbote vraiment. Ah oui oh yangema wana ah mama Sylvie ma bataille yo vraiment yango yo. Mama Rumila mama pasteur na biso vraiment Rumila. Ah ils aussi vraiment na pesi mbote vraiment na pesi mbote. Ya kulubiza lisusu teliseni mikitisa.